mais yazala na bonne foi tika basi malgré na ye wana azongisa mbongo na biso ya peuple tozo souffrir lelo na mbongo wana o ba détourner tokoko sa na hôpital ba école ba centre de formation pour na ba jeunes étudiants oyo ba bimi lob tokoko sa na mbobele eza neti début ya ba venture toko momona na mboka oyo Congo. Donc ce pays n'appartient pas ya batu moko bazomi mona ke bakomi ba ayant droit ba koko sala nyonso na mboka. Ce pays appartient au peuple congolais. Ministre Kangoudia, je crois à martela ki point wana ya koloba ke tango akota ki na bureau ya bino nyonso to bolanda ngata tango akota na bureau ya directeur à cabinet amona ki Jamal. Et côté Moussou Jamal, non, il a été réussi par le DIRCAB 3 minutes. Côté Moussou amona ki était quand même tous à la série. Tout le la Mazaro. Quel Congolais oyo nakata mboka oyo ako se retrouver na chance wana ba pesi bena cadeau ata yo moko maman nga journaliste olanda ngai neto wana émission bona abi ça va ndenge aussi ces émission boye na pesi yo lupango oyo yo pozo bimate chango na komba voisin na biso ata kuto ngo rapport nini oyo mazaro soki majaro soki manani soki nani wana za nango na soraya. Bienvenue dans votre émission au centre de l'actualité, une émission dont on parle de tout ce qui est de l'actualité. Aujourd'hui, je reçois pour vous Papi Kabakayi, le défenseur du peuple. C'est avec lui que nous allons nous entretenir à long et à large autour de l'actualité. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Papi, aujourd'hui vous êtes défenseur du peuple. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la politique? Merci pour la question. Donc je préfère être un peu trop bilingue pour faire comprendre à tous nos téléspectateurs qui nous suivent maintenant partout dans le monde, Paris, toutes les diasporas qui nous suivent en ce moment. Et précisément, pourquoi pas ici à Kinshasa, certaines personnes qui nous suivent, ça a un peu dans ma compréhension, et à comprendre biso. Donc, ce qui m'a poussé à faire la politique, donc, ça, il y a Ninge Oyo, peuple a souffrir parce que bon moi je suis pas quelqu'un qui est mutumoro boye azalara un peu malhonnête mais nazalara toujours bref na batu basungangai. Donc d'abord j'ai été motivé par quelqu'un que je salue bien, j'aime bien beaucoup. Donc il s'appelle le jeune diplomate, donc j'ignore le jeune diplomate Junior Lukadi, Serge Junior Lukadi qui me suit en ce moment, n'a pas ses mots. Donc c'est par rapport à lui, on habitait ensemble dans une même maison. À chaque fois, il partait pour lutter pour l'IDPS. Donc je le voyais comment il était, je voyais comment on les tabassait, comment on les frappait. C'est ce qui m'a poussé aussi à révolter, vraiment lutte pour mettre un peu comment on va bien donc komeka kofuta mabe moko boyo basala ki epo donc ngapena lukana kotana. Donc voilà pourquoi na kotaki politique, c'était en 2006. Donc voilà, c'est un peu ça. Et c'est lui qui m'a amené aussi à l'IDPS. C'était mon ami qui m'avait amené, il s'appelle Christian Mbouike Gisali. Donc je suis reconnaissant de cette façon-là. Et na IDPS aux un poste. Donc être poste, c'est trop dit par la poste. Je suis combattant du peuple, je suis combattant, donc le défenseur du peuple. Donc c'est ce que donc je me fais appeler là-bas le défenseur du peuple. Donc je suis là, mon travail consiste à défendre d'abord premièrement le chef de l'État qui s'appelle le B50D, Félix Tshisekedi Tshilombo, 4 fois béton. Donc mon travail consiste à défendre les intérêts du parti et défendre les intérêts de tous les combattants qui sont ici et le peuple congolais, donc le peuple qui souffre. Voilà pourquoi je me suis investi personnellement de lutter pour le peuple, pour défendre le peuple congolais. Et maintenant, procès 100 jours du Cameroun, en fait, quel regard portez-vous sur les actes judiciaires en cours en RDC? Alors voilà, merci pour la question. Et aujourd'hui, on a vraiment compris. Moi, j'ai pas vraiment ce que je peux dire par rapport à cette question. Et aujourd'hui, c'est grâce à Félix Tshisekedi Lelo à restaurer
état de droit na kata mboka. Voilà pourquoi justice encore une fois de plus c'est ça là vraiment musala na ndenge eza o esengeli na ba énorme esengeli tomonaki na tango ya président oya lekaki na sima kuna, il y avait des gens qui n'étaient même pas interpellés. Bateau azalaki presque directeur et cabinet à chef de l'État, il a eu à détourner 35 millions de dollars, 30 millions de dollars dans Makambo Asnel à Brazza. Il n'a jamais été interpellé. Voilà, aujourd'hui, Félix Tshisekedi a restauré l'appareil judiciaire. Tout le monde a battu le là-bas, grand directeur à cabinet baza devant là-bas. Battu neti ba DG en entreprise ebélé baza lelo devant là-bas. Pourquoi pas féliciter encore une fois de plus justice à Mboka et Zongi vraiment en forme. Donc voilà pourquoi j'aime vraiment féliciter l'actuelle justice. Aujourd'hui, en fait, l'ancien juge président Raphaël Yanni n'est plus. En fait, est-ce que le procès de Vital Kamerhe est kokende bongo malamu pe kitoko tina suka? Ah, merci pour la question. D'abord, je ne peux jamais passer par là sans oublier d'abord des mes condoléances à la famille à juge Yanni. Ceux qui bozola nangai mes condoléances na bino nyonso tout ezanzela biso nyonso ezo sala ka passe ya komona na ba façon ya kufeli tozo sepela nango te. Voilà pourquoi na sengi l'état congolais a zwapena tant ya ko batela ya ko batela ba juge ya ko kota na appareil judiciaire ya ko luka ko batela ba juge bazala vraiment na ba na ba sécurité o esengeli ya kozala babatela bakoya susu na makambo tomonaki ndeko yani akoyi nango te. Donc bayeba na kofuta bazuzi malamu po te bayeba kosala mosala malamu ndenge esengeli nasengi vraiment l'état bayeba s'occuper vraiment na bajuge. Pour lelo tomoni te bajuge yango baza na insécurité totale malgré tout balobi kasonga pesaki bango basoldat batambolaka na bango basécuriser bango mais tozomona yango te bamisusu bazolela bazodéclarer baza na insécurité totale. Yango moni na sengi na l'état congolais a veillé à ce que ba juge wana bazala vraiment na sécurité to betil sous cette place wana bazala na sécurité parce que ceux qui baza sécuriser te appareil judiciaire na biso et kozala toujours na faïence. Donc voilà pourquoi na sengi vraiment l'état beta cet côté on a protégé bazuzi wana e bana ko baxela bango ko futa bango mosolo esengeli po ete bakoya susu na ba corruption te po ete batammusaka vraiment justice malamu. Donc sécuriser vraiment yena famille na ye kozala pene loko malamu oyo l'état azana ngo posa ko le peuple congolais azana ngo posa. La façon dont se déroule en fait le procès de Vital Kamerhe et sa détention en fait de Vital Kamerhe, sa 4e audience, tout le monde était commis sur la 4e audience. Est-ce que la justice fait normalement leur travail? Merci beaucoup pour la question. Je crois que tout le monde, nous sommes des intellectuels, on suit la position na bande litina suka. Compte tenu ngai yango monaki même na question tuna ngai le kizuzi yani aute ko kufa est-ce que mususu azali donc yango monike ba juge oyo ya mayele oyo tozana bango na kata mboka malgré absence ya zuzi wana kufaki na mayele azali nango bazuzi o bazali bausala musala na bango kitoko bazolanda vraiment bazosambisa procès ndenge esengeli biso nyonso tozolanda tozomona misala malamu bazosala tozomona makambo nyonso oyo bazo rendre le peuple congolais akende toujours en avant bazuzi wana pona ngai musala ezosala malamu mingi. Et les deux personnes, entre autres Jamal et Kamerhe, en fait, c'est quoi? C'est déclaré ne pas se connaître. Votre analyse par rapport à ça? Bon, pour moi, mon analyse par rapport à cela, donc, Zaneti, début à Vanti Togomo na Mboka au Congo. Donc, ce pays n'appartient pas. Il y a Batumoro Bazomi Monagi, Bakomi Bayan droit, Bakoko Sala Nyoso na Mboka. Ce pays appartient au peuple congolais. Vous savez combien de Congolais souffrent en ce moment où Bazangi même na Eloka Golia? O bazana kata bandaku esila te bazo souffrir ya komona bandeko wana otangi kombo na bango wana na kata procès et ba ventre bandi Jamal alobi ayebi monsieur Kamerhe te monsieur Kamerhe pe ayebi monsieur Jamal te. Comment expliquer je crois ministre Kangoudia je crois à martelaki point wana ya koloba ke tango akotaki na bureau ya bino nyonso to bolanda ngata akotaki na bureau ya directeur à cabinet Amonagi Jamal. Et côté Moussous Jamal, non, il a été réussi par le DIRCAB 3 minutes
côté mususu amonaki eta yebi ete quand même tozala sérieux omoni ke baventure ekomi mingi na procès yango baventure ekomi mingi ya kosakana te ekomi des problèmes ekomi langage ya des façon oyo bazosala donc ezosala biso na pasi ya komona ke baventure déjà ekoti na kata procès wana congolais et puis encore Massaro ayebi kobakisa lisusu ye ayebi Jamal te alors qu'il y a des photos publiées bango mibale bato lokola bato lokola garçon wana Mazaro Daniel Changulume bazomona biso ndire tokomi bazoba ba imbécile moko boye toyebi ko analyser procédé comment expliquer mutu lokola Mazaro mukolo kobima na prison na kosepela olanda pena bien mutu lokola Mazaro. Quel Congolais oyo nakata mboka oyo ako se retrouver na chance wana bapesi bena cadeau ata yo moko mama na nga journaliste olanda ngai neto wana émission bona bi ça va ndenge aussi ces émission boye na pesi le pango oyo yo pozo bimate chango na komba voisin na biso ata kuto ngo rapport nini oyo Mazaro soki Majaro soki manani soki nani wana za nango na Soraya akabila e concession bapesi yo lupango tie na kombo mususu na kombo ya mwana mususu alors que lupango wana en fait eza ya yonde bapesa que il pouvait mettre normalement son nom au lieu de mettre le nom de Soraya et aujourd'hui Soraya est cité yango zomona ke Kamere il s'est fait croire qu'il est intelligent ou les kabazuzi voilà pourquoi makambo bozomona yango zomona ke yango na uti oyebiso awa justice a solo zongi na mboka o nani yango na mboka o bakopesa cadeau ya concession akabela aza marié père de 4 enfants na kombo bana na papa ni na zoba na mokilo bapesi yebe na lupango akene opesa mwana oyo ebi aza ya yote mwana ya bato ya jibe mpiana okoli na ete oyebi age na ete oyebi place akola te nini te yebisa ngai ozwa lupango kepesa ngo mwana wana mwasi na yo kuta monelo pasi bozune na pasi ocha kombo ni toke cha kombo Soraya yango moni na ba Soraya wana donc ils doivent aussi nous expliquer bien ce qui s'est passé au juste toyeba nini c'est passé qui na kata makambo wana donc Mazaro mon frère je crois bien que cette fois-ci clan la bino mobimba bomekai bokanisa Félix azazoba aza maele te bomikosaki bomonaki ne abatami oke boyeba ete mutu abatami aleki bino. Donc voilà pourquoi beaucoup na ba erreur o bino moko bo ezala bo participer na ba erreur wana ya ko la peuple congolais a souffrir. Imaginez-vous madame Mboka lokola Congo banana botama boye. Donc na ebité ninge ba signaka présence na musala ninge dozo monage dozo vivre kaka na ba cop. Nous mona batu lokola ba Mazaro bazwi mbongo na biso bazo sakana nango bazo kabela ba Soraya ba mapangu banini. C'est grave, il y a des gens qui souffrent en ces moments. Bazo souffrir d'une manière. Mbongo a été commis au sein on n'importe. Yango zomona ezaka pasi ya komona mbongo ya l'état. Soko landi bien susuna na ebité na ko précéder par rapport na ebité soza ina ba question autour na ngai. Comment expliquer aux mona mutuneti comment il s'appelle encore nani qui encore le monsieur là au bakangaki bango na caméra wana nani te Yuma qui s'appelle encore qui nani Muima Muima de l'autre côté il était à Matadi de l'autre côté bazumbongo ba memeli mbongo à l'état maman na ngai bozumbongo à l'état bokena ngo tie pa na bino na ndaku na bino na mbongo batu ya l'état 1 million sur combien de dollars bokomi na ngona ndaku na bino ale bobimi na ngona ndaku na bino bobando ke tikela Muima kuna na Matadi bobando leka nango botikela ngo Muima na belle vie botikela ngo soki mama atakuta ngo ba transaction ezali ba banque ezali ba transaction za boko virer mbongo na compte wana a récupérer ngo banani bomoni bazoba. Donc j'aimerais dire ceci Kamere azala na bonne foi tika ba si malgré na ye wana azongisa mbongo na biso ya peuple tozo souffrir lelo na mbongo wana o ba détourner tokoko sa na ngo hôpital ba école ba centre de formation pour na ba jeunes étudiants oyo ba bimi lob toko sana ma mbobele ya mutu moko ramo ma famille na ye yango zo mona na interpeller susu natangaki na tongo awa je crois la femme là qui travaille aussi pas moi c'est à Kamere na mona ya vie de recherche na ye
mama na ngai soko zolanda nga na ngonga oyo pardon mingi kokota na makambo oyo liete bafutaka oso 300. Il paraît que bazolu avis de recherche ezali na makambo ya ebité bazokotisa bazofuta $300 mbongo nini c'est pas sa femme d'affaires femme d'affaires balobi yango bien pas amida wana ti azalaka bafutaka ye soki $300 femme d'affaires bafute $300 esomba lupango lokola espace ngindu wana ozo coûter plusieurs milliers de dollars asomba ngo na mbala moko mais aya ko justifier ninga sombi yango azokima poni tozozela ye paya yango wana soza na bonne foi mama yaka loba makambo nini amida ayebisaki yo lola ye anniversaire soki mariage yango basalaki azwaki $800 millions wana toboyi te engagé ka ye moko mais mbongo ya bato ya peuple na mamapango nyonso to asombi na mbongo na biso tozo souffrir basoda bablessé de guerre nini ezolakisaka mbongo wana oyo amida aza nango eza mbongo ya leta kasi yango moni nga na lobi teke ozomona makambo ningi ezosalama yango moni justice oyo Félix Tshisekedi a restauré solo na kata mboka oyo ezosala mosala nango jusque là pe bokondane na Vital Kamerhe te kasi yango na lobi ti avant biso to parce que ba juge wana bazoleka na ba TV partout bato mayele tozotala bango ba émission nyonso tout bazosala yebisa ngai à moins que ba juge wana na ebité biso nyonso to mona procès wana ningi ezoleka côté bo na utu expliquer yo Mazaro alobi ka Kabila eka lupango so raya côté bo na mona giete na mona giete na mona giete on a tout compris au juste affaire yango ezanini voilà pourquoi yango mona sengi na mama wana air yango yo aya ozongisa mbongo na biso aya vraiment ozongisa mbongo na biso alongwa na makambo wana alandela vie na ina bana na ya s'occuper na ba $300 bafutaka ele moi aya vraiment azana na bonne foi ozongisa mbongo na biso. Merci Papi Kabakayi. Vraiment, Kamerhe a déclaré que les 100 jours étaient un programme du chef de l'État. Et aujourd'hui, si le chef de l'État est cité dans cette affaire, pourra aussi comparaître. Merci beaucoup madame pour la question. C'est que je peux vous répondre par rapport à la question. Les chefs de l'État ont aussi un C'est un programme de quoi? De chefs de l'État? Et là, on a zoé bisayo oeba. Moni mutuana babengaka Félix Tshisekedi so bato belé baebi te qui est Félix Tshisekedi aza mwana ya Etienne Tshisekedi Chilomboli B52 de toute l'Afrique centrale mukishi muntu garçon wana banda botama o lelo akomi mokonza mboka ayebi ndenge bayibaka te ayebi mafia te ayebi copte ayebi eloko moko te ye nano ayiba te aoyiba ndenge nini bana botama aza mwana Tshisekedi papa na ye bapesa ye ba million po a trahir mboka asalaka ngo te est-ce que mbwa ko bota mwana nyao mbwa obota kaka mbwa aza mwana fe ya Tshisekedi donc ba je wana bazolinga baya nango ya corruption wana akoki osala ngo te parce que bato bafana na Félix Tshisekedi bayebi qui est Félix Tshisekedi bato bazalani na poto bayebi qui est ce monsieur il peut jamais voler l'argent à peuple congolais Kamerhe et engagé procès et engagé Félix Nani. Le chef de l'État ne parle en même temps le gouverneur de la Banque centrale, Aza ministre de la Finance, Aza chef de l'État. Il ne peut jamais communiquer ça comme à un niveau parce qu'il a donné l'instruction au directeur, à cabinet, à chef de l'État. Mais l'instruction est au Mokonzambo Kapesi. M. Kamerhe a fait des actes oyo par rapport aux années manquement à pas Mokonzambo. Bapesi eloko sala meyo saliango na façon na yo le chef azana temps wana te alanda ye baraba parce que marché oyo ya sali ya bagré à gré wana ozomona ezakara pasi ya komona ndeko wana Kamerhe makambo asali na mboka oyo eza lokola afingisi mokonza mboka afingisi peuple congolais même la population bande côté la chef de l'État pe mutema toyeba kete elongo na Vital Kamerhe makamba malamu ekosala mabongo population kozala l'aise ko vivre à l'aise mais comme boye détournement encore population yango moni eloko na yebisi yo ke banda lelo banda ko betela mokonza mboka maboko eloko no esalama te awa na Congo ya komona directeur ya cabinet ya chef de l'État ba permettre na maboko ya justice et salamate yo somona natangelo ba directeur ya cabinet baleki na mboka o na bandeli susu bocha bazolanda ngai il a détourné plus de 30 millions ya makambo snel yo mona ba tchaye na justice ba chef ba directeur ya cabinet boni baleki na mboka donc elingi kolakisa keto komi vraiment na état de yango moni nazo interpeller na ba général tout bazolanda nga ba ministre nyonso tout batu nyonso tout bolanda nga o bokomo mimona bokomo ba demi-die na mboka oyo
boye baka Félix Tshisekedi azongi état de droit la ka biso yango tozongi lelo nengo zotambola na nzela o général moko bo atutaki yo soko ke funde ba okanga ye na ba ministre wana nyoso ba olanda ngai o ba nomona ba komi banzambe ba okanga bango preuve ane que même garçon wana voyou wana muso na tanga ye kombo na ye nani Henri Magie na ba monsieur le kagi lelo aza makala parce que lelo la état de droit ezali yango batu nyoso bozomona wana afingaki mokonza mboka alekaki asakani na komba outrage à chef de l'état en prison et puis na oloba na batu nyoso to ya FCC partout o ba meka outrage chef de l'état ba okanga bino ba okangama ba okota prison Félix Tshisekedi faut boye baza chef de l'état za camarade na bino te na ba parents na bino na basi na bino aza chef de l'état za garant de la nation mutu nyoso ko meka yo ezala nani ba okanga bino bo banga makam yango. Et autre affaire est celle de l'évêque Pascal Moukouna. En fait, comment est-ce que vous analysez son combat ainsi que son arrestation? Merci beaucoup pour la question. Par rapport à l'évêque Pascal Moukouna, voilà le sujet peut-être Mikolo peut batuna nga yango makasi. Et puis na bateau na pardon permettez pour na ebisi binoté. Na bateau bolanda nga mbangu jour wana na météo. Naza mutu amukuna te o bolanda nga mutu amukuna bolandi nga bo sala nga mabeba yo poser na insécurité na yango moni na sengi sous l'état congolais là je tiens vraiment parce que vie nga pe comme en danger na sengi bato a droit de l'homme bato ya droit de l'homme batu nyoso tout baza pona ko sécuriser bomo ya batu naza vraiment sérieusement na ozo appel anonyme dernièrement kuto balanda ngana météo mbangu je sais pas so banani bino batu bo mesani olanda ngai botika te bolanda ngaka mbangu peso bolandi ngana changer maluba na o changer te na otika la exact par rapport à question ya Mukuna. Faut ébelo mon pasteur Mukuna, que j'appelle le pasteur homme de Dieu. Parce que quand on parle de pasteur Mukuna, c'est un homme de Dieu. Il faut vraiment tout le la maramne na sembo. Parce que quand basarana na basala nzambete. Pour tout le libabe bisonio sur na ba caméraman na libabe. Oui. Ozomona mutu loko la Mukuna, pasteur de son nenge balobi o pasteur Mukuna, aliagina Kabila, non. Pasteur Mukuna fait aza papa na kat église na aza na ba orphelin atangisaka aza na ba veuve aza na charge mobimba o à chaque fois ba osenge ba mbongo tout ça aza mutu tango atali place nazali en fait peuple na ngara ezomona pasi ayengambu ya vérité ayo rejoindre biso na lit na biso to salaki tokoboya poni toko soutenir personnellement moi. Et depuis longtemps il était où pour lutter pour la population congolaise. Voilà, pour ça yango moniaye il a compris la vérité. J'interpelle aussi na lobby peut-être oeba parce que tant mususu to solana je parle là maintenant je parle à tant que l'autorité morale ya Kabila dégage. Donc to mener lutte au passer Mukuna lobaki il y a des jeunes bagobima pour na lutte ya Congo ba jeunes bagobima pour na ba dégager mais c'est Kabila na ba colite neni. Mais il devrait commencer cette lutte depuis longtemps en fait. Non, le problème est que il devait le faire. Maintenant, Azagi Moutou, Azagi aveuglé. Aza Moutou netingana yoti. Aveuglé par rapport à quoi? Mubali moko zagi na katandaku. Mubali ana pesa ko mbongo mena sima nango timbeli ke mubali ana azane na ba vantiri mususu osala yaki pona mbongo na yo. Vous comprenez sérieux ou landa pena nzela na comme ça passer Mukuna ya una ucho ebisa aza papa azomona peuple zo souffrir batu ba yo senge ba mbongo azomona ndenge nini batu bazo ya tous les jours il a compris que je peux jamais soutenir monsieur Kabila et tous ses acolytes. Voilà pourquoi yaki na place ya biso ya vérité tozali aye ko soutenir population asala ngote ke pona président Félix a chaeka non asala ngo pona ngana yo tozawa na TV na ba diaspora tout bazolanda biso bana kombo congolais yango zomona na o soutenir lit na ye yango na bengi ba jeune nyoso tout boya to soutenir pasteur Mukuna parce que lelo yo ba mutu mo abenga nga na TV je crois deux personnes fona tanga ba kombo na bango je crois Monsieur Edi Mbuyamba, basé en Angleterre, je crois madame mon père benga ngai abisinga komone je crois na se rappeler na bosani kombona abenga ngai justement pour na webisanga mais mutu wana comment c'est un homme de Dieu ndenge nini azokota na makambu ya nani ya pasteur aza pasteur atikala na makambu pasteur aza politicien tout ça normalement aza pasteur akotika la makambu na ye ya ki pasteur olia kota ami kota sa isu na kati ya politique ya mona ebisi yoke
tangu Moïse nzamba tindake kenne pas Pharaon kenne robimisa bana Égypte na maboko Pharaon. Moïse azali nani? Il était serviteur de Dieu. Écoute, azwa chance à mon Kongo nzambe o pasteur mukuna ata libumu nzambe amonite. Mais Moïse a eu chance à mon Kongo nzambe ngana okuto sambela ata ba ange to monite. Nzamba tinde kenne na maboko Pharaon bimisa biso en Égypte. Pasteur mukuna ye na maboko Pharaon abimisi biso yo tozoke en Égypte tokota kana. Pharaon atiki biso te. Pharaon atiki biso te abengi basage na ye nyonso to bolanda ngai o baza wana pe bamiyebi. Bazwi nzete na bango babwaki nzeta Moïse mela banyoka wana nyonso tu bayebi baolanda ngai. Complot nini tomona mboka ote. Au congrès tout ça pour na oluka o destituer mokonza mboka. Nzeta Moïse mela ba biloko wana nyonso tu. Yango na yebisi Pharaon soko zolanda biso toujours toke na kana. Maye ko mela yo cette fois-ci boko chola pona libela. Boko chola bokei bocholi et puis bonager bokei. Yango mona sengi vraiment Pharaon mitosa pena cette fois-ci eza teke bozwa ngona ba vanti. Cette fois-ci peuple a souffrir. Tu as confiance na biso nyonso pas Félix Tshisekedi. Peuple congolais tu as confiance na pas Félix Tshisekedi. Tu as confiance na nyonso tout. Na gouverneur et na ba plan o mokonza mboka ina. Tolingi teke non batu misusu bakomi na moi espoir que lobi ba investisseur ba oya lobi ba kosala bazonga toujours na boumbu na bino. Bo 8 ans ya roboma mboka o pendant longtemps parce que bino bolingi vérité te. À chaque fois so balobi na bino vérité, bokomi olanda biso bokanga biso na prison bobeta biso. Toza suna makambo kala te. À chaque fois so mutalobi vérité, bokomi ko enlever bokene nzela ya kuna côté toyebi na otanga kombote. À chaque fois so mutalobi tout le monde a même pasteur Koutino pour la vérité les lois on a paralysé. Bazo pasteur Koutino car pour na marambo le longa na otozoloba. Pasteur Koutino a risqué même vie. Attends même ne na oloba no boy. Na oloba no te na plaisir na oloba no zo mona pasi na kanda na misère otomoni na ba mikoleleki. Tokomo oloba lelo to kende. Na kana Pharaon azoya suna batuni akanga biso zongisa biso en Égypte. Yango na lobi tous les bana Israël nyonso bolanda ngai to bundana Pharaon na ba égyptien tout ata na mai wana tangu tozo chola toko bundana bango tina suka toko tika te. Et avec la loi portant statut des anciens présidents, est-ce que en fait Joseph Kabila aussi peut répondre devant la cour? Non. Tant on a la question tout ningai il y aura une émission autour ça là pour ça maintenant ina martelé na ba loi kaka o etaliba portant ancien chef de l'État. Comment expliquer batunga pour ngai ezomona makamusu ces injustice pour na intérêt mutu moko tala bato belé ninge tozo souffrir. Joseph Kabila aujourd'hui chaque fin du mois bato ba ebita zora 600 je crois 600 combien 687 millions $1000 azorango chaque mois ba futaka et 2 mois ya pamba Joseph Kabila za millionnaire avec cet argent soit sali une année calculé. On a combien de millions au pendant une année on est combien des hôpitaux, combien de kisi, combien des écoles et ça là. Mais bon on a nion surtout qui n'a pas Joseph Kabila. Yango moni to pesa ki bango souffle ba paiement mais bango lola balingi ba paiement te, balingi ba continuer. Yango pe biso pe tozana bango. Mais zambongo. Non, combien de présidents yo ebi ata na monde awa ancien président na monde ba futaka e soko ba $600,000 wana. Combien? Baza combien quand mutu moko intérêt mboka mutu moko combien des anciens chefs de l'État ba futa ba mbongo. Non, aujourd'hui toko privé mboka te pour intérêt à mutu moko. Congolais bolanda ngai. Tout les malheurs graves ba congolais tout ya diaspora tout bazolanda na minute o. To soutenir pasteur avec Mukuna. To soutenir Félix Tshisekedi, to se soutenir to si mama main dans la main. Mboka oyo esi te kama inango. Soki lelo espoir au Congo. Na yebi soki Congo te kama. Mais yango na yebi to sa l'émission mususu to lobela makambo na. Vraiment L'émission mususu na ba loi ya statut ya ancien chef de Tobeta Masolo nango. O mona ke lelo Félix Tshisekedi aza mutu moko oyo ta muso avola la ningo landanga ozo sambela nzambe batela Fachi Beton, batela Félix Tshisekedi, batela ba continuer surtout ba kambinyo surtout à parti ba batela bango. Po mwana mobali wana soka zake lombete
lelo ta musunga no to zataza elombe oya elombe so bat ba ebité. Merci vraiment. Merci pour citer. En fait, nous allons parler cette fois-ci du coronavirus. Aujourd'hui, la RDC est frappée par cette pandémie du Covid-19 en fait. Et aujourd'hui, pour la 4e fois, il y a prorogation de l'état d'urgence. En fait, que pensez-vous à cela? Ou allons-nous tous kende wapi to komi wapi? Merci. Na ute pe olanda mama mona tongwa wa a expliqué ba Congolais nyoso ba otalanga i maladie ezali. Eza réel na kata mboka oyo. D'abord batu mingi bazo respecter distanciation na ba tiaki te à 1 mètre. Batu mingi bazo tambola sans. C'est population lembi. Parce que à lembi et yango confinement ya banzala. Bazo lia bien. Na okufa na olia oponi nini? Okufa. Yango moni mokonza mboka za na souci ngana yo. Ya crise économique. 15 jours on a poussé pour ba détruire biso non ils a pour na ba intérêt à biso donc na yo beta c'était na batu nyonso bazo sala vraiment ba effort te ya koluka kozala vraiment na ba énorme ya oyo ya ko se protéger bo sala vraiment effort bandeko na nga malade ezali bola taka ba gants bozala toujours na ba désinfectant na bino bola taka ba masque bozala vraiment bo mibatela na lingi bino pe mingi. Imboka balobi pendant confinement oyo dollar eza ya komata et puis il y a l'augmentation des taux en fait augmentation des prix des denrées alimentaires au marché public. En même temps il y a augmentation appréciation du franc congolais. Muto préféra ça les dollars que franc congolais. Ce qu'on a nyonso wana bazala kaka na confinement vaut mieux ba déconfiner bango bazala l'aise. Mais nyonso wana ozomona makambo nyonso bato balukango eza ba caméra na ba bande na et. La mairie a utilisé la réserve surtout la banque centrale a utilisé la réserve ya échange monétaire. Ya on a habité ça émission mususu parce que on a zomona ba osalo shit atan ezali. Ya ngozomona batu pardon na beti c'était batu oyo bazo soutenir ndeko wana caméra za pasi mingi ya komona congolais aliembongo wana na famille na ye na ba talaka na soraya kotina makambo wana mwana JB. Bozu combien? Zéro, mutu wana bozo soutenir wana na ebité congolais boza ba boga ba intellectuel bozo la nangai. C'est comme milingite. O milingite yango wana confiance na bazuzi na biso basala musala na bango malamu congolais za biso e ba vérité. Par là tozonga na question tuna ngai vraiment ya confinement wana to mi batela mabande ko na ngai to mi batela. Je crois tous appels en confinement, ça état d'urgence, je crois. Parce que confinement, tout le monde a na gombe. On n'est pas confiné. Gombe pas. Kasi yango moni yango na sengi bana nyonso to gombe bokanga mutema. Bokanga mutema mokonza mboka za na souci na bino alingi bino koleka presque état mususu na famille na ye. Yango moni azo élargir toujours ba jour ba 15 jours ona. Alingi bino vraiment mingi alingi bino mingi. Bozala vraiment monter ma pio makamunyo se zozonga nango normal kala mingite. Ok, merci. En fait, les défenseurs du peuple, nous sommes à la fin de cette émission. En fait, je tiens à dire un grand merci comme ça à Nouska TV, le cœur de Maradona Missi, na Londres, Kunesika Bozali, na Pessimino, gros bisous à vous. Renata Missi, de gros bisous à vous. Laetitia Kouya, de gros bisous aussi. Perside Makoussa et à toute la famille Makoussa, je vous aime tellement. On se retrouve à la prochaine.